Bonjour et bonsoir à tout le monde, c'est le votre PF Bonheur TV. Lelo toye susuna banda kona bino pona ko expliquer bino ndenge nini okoki ko sala playlist na yo moko na ordinateur na yo comment créer votre playlist parce que ezali difficulté mingi bande ko mingi bazali na yango mais bazoyi bate ndenge nini akoko sala playlist na ye soko ebise tindela nga playlist atini kaka video mazoyi bate ndenge nini akoki ko sangisa ba video na ye nyonso na répertoire moko ezali lokola ndenge to chaka banzembo tiango na kati ya soit clé USB na yo otie banzembo belé soki bani ko bete bani moko tina suka c'est la même chose playlist ezali lokola répertoire moko okotia ba video na nyonso na kati soki batu to ndeko linko talango akotalango ekobana ba video ali boso tina suka donc c'est là qui total moko ya 10 heures au muto ko permettre muto pardon azu atala 10 heures mobimba ekozala vraiment bien parce que ko permettre yope au zoa ba heure belé de façon que comment monétiser le plus tôt possible. Alors, sans plus tarder, si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, Tito Nabiso Lelo, Ezobanda, Kalamingite, allez, everybody, let's go! Voilà, la première chose à faire, c'est Ozala na chaîne YouTube, donc OK, place, outil logo na yo awa, to place photo na yo zali. Au côté wana au cliquer puisque nous souris na biso zali awa parce que ono c'est chaîne na biso donc na côté awa na cliquer na YouTube Studio so na cliquer wana et comme manga directement na page na biso awa na kata YouTube awa au na présentation oyo ya tableau de bord na yo ya chaîne na yo c'est-à-dire au la statistique na yo ba abonné na yo tout ainsi de suite mais elo za ko intéressé biso zali ndenge to ko créer playlist na biso. Alors na roya awa na côté oyo à gauche na c'est awa pla parmi liste de lecture bien playlist na cliquer wana awa to moni ke ezali vide parce que na kata chaîne oyo na créer playlist mon côté. Alors na zo expliquer ndenge ni okoko créer okomona awa ba komi nouvelle liste de lecture soko cliquer wana donc ozo créer liste na yo opesi yango combo nga na kopesa par exemple papa 1 na tie papa 1 na cliquer créer. Dans la créer au moins nango bimi boy eza vide ezali répertoire na créer mais eza na vidéo moko na kati. Alors sengel nanga sikofo na kino kozoba vidéo na ngai na tia yango na kati. Donc nazala kwa na deux pages awa na ko utiliser page oyo tout compte na ko zonga na page nanga oyo mususu ya kala mais lokwa naza awa na zongi susu awa na cliquer wana YouTube Studio awa na ye na vidéo na ba vidéo awa ou bien contenu au moins na ba vidéo na nyonso oyo publier ezali awa soko ngo tia na pakata playlist na ba live direct na yo o cliquer pla ba komi en direct au moins na ba live na yo pe ezali awa donc ozaka juste au cocher yango soit na live soit ozui oyo au posta. Alors na poni les trois premiers oyo na poni awa au moins na awa komi ajouter à une liste de lecture ce qui na cliquer awa na mona répertoire na créer ki wana combo na pesa ki papa 1 na cocher yango et na yemba mo awa na ti enregistrer donc na enregistrer yango ce qui na vérifier awa na liste de lecture na playlist nanga automatiquement nazo mona na créer 3 vidéos nanga na taki awa yango donc ce qui na bina tala yango to na tindela yango mutu be na partager yango mutu na so cliquer ka aboyer et que ça la moni tous les 3 lectures yabani nanga yango donc ebani maman automatiquement na oya liboso ce que sili ekoleka na oya mibale et sili ekoleka na misato ainsi de suite na ba vidéo no se ko permettre yo o zoba air na yo vraiment le plus rapide possible ce qui batozo tala ba playlist na yo mingi donc ekozala malama. Voilà ce que zali mbala na liboso. N'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors